Bon, tous en rond-point Willery, dans la commune de Lingwa, donc entre commune de Lingwa et commune de Kinshasa. Bozomo Nabino Mogo, il n'y a pas de commentaires à faire. Place au Bozomo, il n'y a même pas 2 ans. Sous leadership notre dynamique, il y a Gérard Jekoko Moulumba, communément appelé 48 heures Jekoko. Il avait embelli la ville n'importe naïe, embelli ça qui a environnement comme dit propre. Mais nous devons constater ensemble dans l'image où on a besoin de lac, où le lac Bumba a créé. Et nous avons besoin de lac Bumba, nous avons lac Albert, lac Kivu. Salité besoin de temps Bumba chaque boutou a équipe assainissement Bumba za rond-point Willery. Mais botala mbongo di marana ville, botala place tous en rond-point Willery. Alors que banos ba les grandes zéro à partir à 20h, 19h, 22h, beaucoup ta mis tout assainissement. Bato assainissement entre guillemets ba komba rond-point, ba komba nyonso. Nous sommes le matin. Ça suppose que na boutou ba komba kiango. Mais d'où vient tout ça? Donc toujours continuer par l'image Yangwana. La ville est entre les mains des compétents, même pérenniser. Et le Wamouké, le rôle, la Moussala, au Basala Kiawa, ils sont incapables. Alors que vous leur demandez de grandes choses. S'ils sont incapables de réfléchir comment maintenir l'assainissement à la propriété, comment ils vont faire pour vous construire de bonnes routes, vous donner l'eau et l'électricité. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ibuka sai katanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Mosina mosangi biso nyasa. Bon, tous en rond-point Willery, dans la commune de Lingwa, donc entre commune de Lingwa et commune de Kinshasa. Bozomo Nabino Mogo, il n'y a pas de commentaires à faire. Place au Bozomo, il n'y a même pas 2 ans. Sous leadership notre dynamique, il y a Gérard Jekoko Moulumba, communément appelé 48 heures Jekoko. Il avait embelli la ville n'importe naïe, embelli ça qui a environnement comme dit propre. Mais nous devons constater ensemble dans l'image où on a besoin de lac, où le lac Bumba a créé. Et nous avons besoin de lac Bumba, nous avons lac Albert, lac Kivu. Salité besoin de temps Bumba. Chaque boutou a équipe assainissement Bumba za rond-point Willery. Mais botala mbongo di marana ville, botala place tous en rond-point Willery. Alors que banos ba les grandes zéro à partir à 20h, 19h, 22h, beaucoup ta mis tout assainissement. Bato assainissement entre guillemets ba komba rond-point, ba komba nyonso. Nous sommes le matin. Ça suppose que na boutou ba komba kiango. Mais d'où vient tout ça? Donc toujours continuer par l'image Yangwana. La ville est entre les mains des compétents, même pérenniser. Et le Wamouké, le rôle, la Moussala, au Basala Kiawa, ils sont incapables. Alors que vous leur demandez de grandes choses. S'ils sont incapables de réfléchir comment maintenir l'assainissement à la propriété, comment ils vont faire pour vous construire de bonnes routes, vous donner l'eau. Maman na kanda wana ye na société à la police alobi ah bokaye mobile na ngai mwana ye ya sondoli bango mwana kokamwa. Mwana mwasi bozali komona zali kopelisa misu boye bakangi mobali na ye aza muibi bagende koyiba na agence tango kaka yoki sango ke bakangi mobali na ye awa tozali na commune Masina na marché de la liberté aboki mwana asundoli wana po balibere mobali na ye akimi
ba policier puis batimela déjà na balane ti bazio ba bazongisele mwana babi mama zomona notika bazio sala wana abandi ko luka ba rezo oya zana nzala aliete mutakangisi mubali na lie ameli yena mwana bazana nzala yango ye ko sunola bango mwana ba pesa papa na ye ya muibi akene na parquet ko kamwa yoka communication Télémior atela ngwa alikuwa lilala na mbongo moyibi mobali na ye azali moyibi bakoti na butu na agence bayibi ba marchandise bato na kati ya agence bakangi bango 3h baye na bango awa na boloko basambisi bango bazozela bafuta biloko ya bato mwasi na ye oyo amesala kolia mbongo ya moyibi aboti mwana na moyibi la police aza distrait atikali kosundola bebe na la police po babimisa mobali na ye akimi antuka makambo ya boye eza normal ata mukete po bakangi mobali na muyibi yoye na mwana oye kosundola awa tanga banda kolela che makelele bakonzi balemba babimisa mobali na yo oyo tekniki ya ndenge nini Kinshasa eza na ba réalité na yango mama ozo chape munoko ozo pelisa pe misu mwasi azalaka boye te enini yoka soniti wana jeune fille luka kopo sala olia ochamaka nzepa mobali na yo et pourtant oyebi musala salaka et normal te botala musala ba criminel basali vraiment musala ba criminel basali à côté ya Porte Mpia Bungu botala musala ba criminel basali ndi babuki bakoti bayibi basali ba désert ya makasi babuki pene ya komuka donc incroyable bakota kisoki awa babuki butu c'est bon babima ndeni chebiso eza papa kufite mama za bayaya baza nga pona nga famille ta mbonga ishe nga tana ke bilanga tukambe bilanga ya beti bilanga moko na soni boloko 5 bombi mututa talite wana ba freinage to bangila viaje ekpo bomba la na nga una zaka na butu na somba ba shimoki abyamba madobe ba cash angi bomba biso na barabara mbu ata mbule beti ya ningini baba faze sala kana barabara biso nda buka sani panza na ndaku na wayati sali wakina ngaisa sala ni pelobi ile susa ya ni place fixe za ba chantier za tubala na ba chantier pepe tubuma pena ba chantier balabala za ba mese za ya mbetu tulala zone nyonso ya biso so yuma le tobeti osuka fontaine ya biso mai nde kaboli biso mai na biso to diboda na mai ana ko takati na kati o singa ko swa uzi singa ko tukuta pena yuma tuboni mwana ibila musale zati na mukati musale zati ma so musale zalaki ba ko oya ba kuma o sebo tumuti o sala muti musale atika biso kana kopi na biso suma biso na bati na biso yango yeso na simba lipapa na monga kiyaki isenga na telema na barabara na monga kiya osoki na tikiki yanki na zambongo wa musala yati omo eglise musala na pasteur azosinga mabunta ile bimbongo ya soya sala na okusa bino na sabato na soma bakiti ekenda bonani le chandu kota ba fete samba yango okendibila okuma ba chandu ekota achoro ba net iPhone na suka chombo na boto la iPhone 15 suka 14 suka na ngaya mwana oba kama business na sana c'est plein de la ngala ko ni ku kolomba moko soki bakonja mboka bapesi misala botika oyo tosa
tokolanda oyo bakonza mboka bapesi biso na mboka na biso misala ete président Faci Berton mokela bajeune misala na ntango Mutamba akangi bakuluna kuluna elimina yokangi Mutamba kuluna ezongi na mboka misala eza te président Faci Berton salela bana yo faveur oyo bana yo ndenge oboti mwana yo ndenge biso mpe toza tolingi totika vie oyo soki opesi biso misala totika vie oyo ta devoir misala eza te moyen osala yakala ejuda toza awa na commune ya Kisenso mingi penza na quartier Bikanga ba élément ya la police ya Poincho Bikanga batie maboko na ekiri oyo bamesana konyokola population moko na bango ye oyo kombo na ye maître Gibbs ndenge babengaka ye ayibi iPhone na bato pe la police alobi ekolemba bato ya boye te toyebi te soki courage ya kindoki ye moko pe en civique azali koexplike mosala esalami deja mpona atangada tala ngongana koki esemi lekatanga maboko yango bakalinga na mobembo eza liwa te na kosunga ngo aza maître Gibbs ape comme chanel gateka miso mpona bamona yo yasunga baliboso toyebi te bato ya boye bazongaka ndenge nini yango aza na courage ya kokontinue mosala ya mabe justice esengeli esalemaka na ndenge elongo bani mpona kodécourage bato ya boye enfin que population bavivre na kibi. Salut la famille. Bon partager vidéo massivement. Bino soki bayebisi bino ke bon partager vidéo massivement eza ke bon garder vidéo libela. Eza mal eza bien te. Bon partager lenga vidéo comme la président ya république président Félix Antoine Tshisekedi. Na yeko funda Doudou Famba na Jean-Pierre Liaou. Pour makambo bazo sala na fonction publique eza malamuté. Bakokende pas président na matricule ya bato ya 816 ba présenter président ke bato tolingi to futa bango ye ba umeli président ko pesa ordre ke bokende ko futa bato wana bango bakei bake ko futa bato ya mafia bazui liste o bakende ke ko lakisa pa président babombi de makambo ezo salima Jean-Pierre Liaou alingi mbongo ya kope makasi soko olingi oleka ifo obokebo pesi mbongo na bato na ye nde balekisi bino soki ke corruption ezate bokozela trop me ba ministre o mususu balekaki wana bazalaki na système ya mbongo ya kopte me Jean-Pierre Liaou alingi mbongo ya kope makasi yango wana président Papa Fati na ye makambonga na zolo boyo eza ya solo mekana nukoleka na service par service okutana na ba chef wana bakoyebiso makambo Liaou azosala bango azosala batata ya bato wana boye ba chef komata kokita me era akofuta bato na ye bato ya sika wazokotisa butu wana nde bato bazofutama mais après okomona Jean-Pierre Liaou ye retour oyo je jure na kofuta bino lukuta tour mususu musapi wa achaka kabo yana ekokata ya takingo ponga kambulia azo sala azo rendre mauvais service na ngambo ya président koloba futa boy ye na Doudou Famba na Liaou bazo sala makambo eza le contraire na malona parole ya président eza malamu te président Fati telemele Liaou na Doudou Famba confiance aux opesa bango wana bazo salela yo bien te bazo salela yo mauvais service baza bato akopesa confiance te baza bato akopesa confiance te Doudou Famba na Liaou baza bato mabe
batata ya bato basi banuni bamama ya bato basi banuni mbongo bazwi te likolo ya nani ya Jean-Pierre Liaou aza na lukuta moko non azokosa mpenza azotala bino ka boye na miso eza malamu te bo partager video ekomela na ye moko Liaou na Dudu Mfamba video ekomela bango na makambo ya mabe bazosala ya mutema mabe bazanangwana bakomisa fonction publique on dirait bien privé ya ba famille na bango babosani ke bakiti oyo bazovanda wana eza mpe na bato bayaka mpe bavandaka mpe batika bango baza seko te bokotikaka mpe yango eza mpe na moto ya motema malamu akoya akofuta bato ya matricule ya 816 wana oyo bozoni bokomisa yango jema na bino bokendaka kokosaka président mais koto oyo bozofuta bato mosusu koto oyo bobombi badossier mosusu eza malamu te. Ex-président Namiso Joseph Kabila, ça a combien des ans à pouvoir? 18 ans. Et pendant ces 18 ans, il avait engagé combien de Congolais dans Moussala? Il a engagé 10 000 Congolais. C'est à cause d'un leçon. C'est quand tu m'as n'importe quoi, on a monté. La statistique est allée. Bon, Tshisekedi, pendant 7 ans, il a engagé 185 Oh, quelle humiliation. Congolais, bon, papa, il va créer un emploi, il va chômeur ndine. Ma femme est engagée. Ah, on a bien. Ma femme est engagée. De couper. Quelle humiliation.